nyonso bolinga kolanda culture africaine olanda biso na Canal Congo TV okozala dessus te. Se quer saber cultura africana, segue-nos em Canal Congo TV. Voulez-vous découvrir les merveilles de la culture africaine? Suivez-nous sur Canal Congo TV. Vous ne serez pas déçus. Canal Congo Africa is good. Bote papa journaliste. Oui, nous avons changé, nous avons déjà 20 ans à Moussao. En tout cas, papa journaliste, depuis samedi, il y a d'autres provinces, Moussou Kitaki, Karaboy. Dimanche, Ndebiso, Ana Kinshasa, vraiment Kitaki, 15 000. Tokoma lundi 16, mardi 17, mercredi 18, le mois mon tableau, tokoma 19. Donc rien n'empêche le but tokoma 20. Samedi peut être comme à 21 000. Donc, il y a une spéculation à la Kogoloba. Parce que normalement, tout réel est en entier. Donc, moi, la spéculation, c'est ça que dollar, ils essaient de chuter, mais comment sont les gens les Cambo c'est que Bino va changer. Biso, tout ça, c'est vraiment parce que les autres, même au moment où ils ont changé, l'autre a changé na 18, les autres ont fait 19 000 à mis moko a changé mot. Donc bisonga na koko sepela moto parce que naza père d'une famille pour foutre la bandaku ba mineva la bana makambu kili en tout cas tout ça souci à biso ça pena dollar et kita parce que to soutenir pe mokonza mboka moi salaire na et ça l'aide ko somba pe dollar a foutre ndaka ça pe makambu a ça pe moi économie na s'économiser de yangwana. Mbote likambo ya to ya dollar dimanche to sepele na dollar ekitaki to mara lundi bando mate bando zongi na ngoka ndenge ezalaki to comprendre gouvernement faut batelema to dollar ekita na sevema pour bisonner to sala raboki na musaba futi mbongo na franc l'état luka dollar au moins au sala lo moko te moi loso moye côté zate sike moye côté zate pour ba ko isa à partir no ya banque bagne pour ba ko isa to kune kita pour bango ba changer peu baza na to moko et ça to changer na 19 on va changer na 18 on changer na 17 côté musune so ke na ma poto ba changer na 15 ata ko to fixe zate OK na ville ya na 20 côté musu 21 yango to ngi ba to kita pour to ça là bien. En tout cas, papa journaliste, motuna na yoza kitoko mingi. Kasi oyo ya mawa, mboka na biso bayebi ko encadrer likambo ya Italie bato yote. Po soko tamboli okomona mutu na moto aza na to na ye. Okendao 15, 17, 18, 20. Na ndenge toyebeli na mikolo ndenge uti olekawa balobaki ono to ekiti to ekomi na 15. Bon, en tout cas na kotala boy ezaki likamba kokamwa mbongo ekoki kokita ndenge wana sur base de quoi mbongo ekitaka na ndenge loi o balobaka ya offre et de la demande soki bozali koteka bozali ko produire bozali kotinda biloko na libanda nde mbongo ekotaka esalaka ke to ekozala na se mais soki bozali ko benda kaka biloko bozo sombaka biloko mingi na libanda bino awa boza ko produire te donc to na bino ekozala likolo ndenge oyo na mboka na biso tozali surtout na situation oyo tozali na yango oyo ya epidemie ekota pandemie ekoti na mokili batu na batu
bakangami na bisika na bango bozwa ko produire te bozwa ko teka te yebisanga ito pourquoi pas emata siko bino ba chauffeur bozo somba carburant na tonini carburant ce qui est vrai tout le monde on dirait est touché te mais ce que tali yango okomona valeur ya 1 litre carburant za lokwa $1 na mkwalelo 1950 donc valeur ya 1 litre carburant pourquoi banini pona to zona pena to normal peto to sambon na biso o itali franc congolais poto koma nanu bien eloko liboso il faut to produire soki toza ko produire toza ko teka na libanda dollar le quoi tolingaka monnaie étrangère mingi ba monnaie wana e bando kota ba franc ou ba devise e bando kota na mboka na biso mingi e ko sala ke to e ko zala bien mais tant que to ko produire te to banda kaka ko somba toza ko importer donc to e bando kende kaka ndengwana aussi longtemps to ko longola biloko na biso na ba mbongo ya bapaya te lelo ndako to futa kaka na mbongo ya bapaya osombo ke na ville biloko nyonso tu ezalaka mbongo ya bapaya donc mbongo ya bapaya toza koluka yango mingi ke monnaie na biso local donc monnaie locale etikala kaka mpona kosomba bamapa babiloko mike yango wana dépasse na biso ezali nde wana donc il faut tokoma to valoriser monnaie oyo ya biso totie yango toloba biloko nyonso to ekosomba makaka na monnaie oyo ya biso awa même bandako monnaie oyo ya biso awa ekosala ke monnaie na biso ekomata ekozwa mwa valeur et puis soki tobandi koproduire ekomi na valeur makasi et situation ekozala normale. Si makambo wana se déroulé to mutu na mingi to aza na to na ye nanu fixation ya to normal na terrain ezana te mpona ngai sikoyo est-ce que to oyo bozosalela eza mpona posa na bino bien ndenge nini eza mpona posa na biso te donc biso tozozela nde leta apesa biso to tozoyoka rimer banque centrale azopesa to banque centrale azopesa to mais jusqu'alors to normal eza nanu te donc motu na moto azosalela to oyo selon ndenge azoyelaka mbongo donc des fois soki azoyelaka na décembre akobeta 19 ça dépendra de lui-même. Ça va, merci. Donc biso tout ozelaka leta nde apesa to na ye allez to dérouler en terrain. Merci.